Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut, très chers amis, Banderonios Bolanda Biso, toujours la chaîne Nabino, Congo Check Check TV, Yemoko Boss ici, Mutombo. C'est votre humble serviteur, Jerry Kobetox, D57 de la presse. Vous voyez pourquoi on a porté le drapeau à Congo parce qu'il a servi Ribino. Tous les Rabino, actualité, news, ou précisément na Congo, RDC, na Kinshasa. Merci beaucoup. Na Nenge Nyoso Oboponangai. Merci beaucoup, Nenge Bondimanga. Les autres, la Cour suprême de la presse avec mon confrère Papa Harry, Mobala Lolendo. Autre message à cause de la information parce que Internet na minute yo tozo landa masolo ningezo kendile par rapport ya matanga ya papa na biso Mundweri artiste Mundweri ba rime réseau circuler belé vraiment le roi tozana moko oyo azali en tête il y a théâtre oyo akumbaka bato na théâtre papa Masumu yala ikayala otoko solane lelo to effacer ba rimer nyo surtout ya mabe zole kanawana o ba liembongo o ba lieboye ba sali boye famille zumbongo te mama zumbongo te lelo bokoyo kango ba vérité donc avant na kene déjà na papa na biso président na biso Masumu papa Harry bonjour. Oui bonjour Jerry Kobetox aux accords suprêmes de la presse tozui papa Masumu papa tolingi to entamé déjà directement toyeba boni santé nayo. Ça va très bien, ça va. Groupe ANTPC, Ezo Bomba, artiste et comédien, tout évolution, on les a bien? Tozo Bunda, ça va, très bien. Par rapport à Coperdre présent Nabiso Mundweri, au Azamoko Kati, artiste et comédien, il y a numéro 1, aux cerveau moteur et Moutou ya train aux Mema, artiste et congolais tout. Mais maintenant, Lelo, Rimeur, Ezo circulé na Ninga Mabe, hier Nazaki Nanjili, Balobike, Masumu de Brende, Modero et Sobe, Baliembongo, ya Matanga ya Mundweri, Oyo, Maman Olive Lembe, Ayakinango, na famille ya Mundweri. Déjà, na français, babé ango archi faux. Donc, Zagaka, Batumoko, Mitou et Salagate, d'ailleurs, ce que l'andeli bango pe taba premier CEO ba commandante pour bazana niveau que tu as ça analyse zate comment association mobimba munene lokolo ya biso tozana ba comité tozana ba membre et puis batika ngai na kenanga na mbongo ngo et puis bafani na bango siko tozana soki 10e ou 15e réunion tozosala pour préparer matanga wana donc ezaka batumoko bon nzamba limbisa bango hein c'est ba yebi na bango te donc baza batumoko bazalaka sûrement na association moko organisée te bayo kanisa donc d'abord nga na association na simba mbongo te ngai nde makanisi na pesa kande ba directive na simba mbongo te yango na to umela tout ça association ekufa te oyo que association ekufi pe na mbongo ça n'existe pas tout ça là quand même effort un peu pour makambo kende en ordre. Mais il paraîtrait que Bino Bokoma a évolué étant que bas commissionnaire, Bokenda Bokutani, na maman Olive, le quoi besoin déjà privilège, journée aux Alaranae, Bokendaki, Bokela Cop, le quoi pas maman Olive, et maman Olive Andemi Koya, Tangwaye, je ne sais pas si vous connaissez déjà avant la famille à Mundweri, Boye, Bapesi $5,000, na $5,000, wana, Balon Libino $2,000, Bapesi Bino, étant que les artistes, c'est Oboya qui n'a commission, wana pour que maman Olive quitte la famille à Mundweri. Eza nango ndengona te ndenga na utoloba bat bayebi makambo te biso ezalaki e bakeno talande mwasi Mundweri mbongo normalement biso il fallait tozwa yango et puis to kanise la famille ya Mundweri po biso tozoluka mbongo ya kosalisa matanga mbongo mama Olive yaki nango ezalaki pona matanga po ayebi que à part visite na ye aye kosala na epa ya mwasi ya Mundweri biso tozali wana comité organisateur ayebi que il faut souffler zala tango bimisi mbongo biso te batozwaki totikilaki ndeko ya tata mwasi mutazwaki et puis tango bakaboli yango nga kutu président nazalaki na ngai te bayelaki biso kaka suite que non otikaki sobe ye mutu atikalaki kuna tango bapesi yango 2000 wana aye kosala biso rapport problème ezate bango 3000 bazwi wana sans doute peut aider bango pekaka et il fallait que tu biso to bana ko baka ok non tout le monde est normal mais bato baza pembeni qui n'ont rien à voir dans l'organisation bango bazolo ba yibi mbongo donc za mawamingi
Voilà, alors président Masumu sikoyo yo zape parmi bateau lelo bazana vraiment mot à dire na mboka na biso to mona ba musicien ba kufaka makambo ezalaka te nani musicien kufi asa mona njili ba leleka na njili pourquoi ka toujours les comédiens est-ce que ba comédien peut besoin temps na matanga bobozule ti soit ba militaire ba soldat comme ça ba sécuriser pe bande ko na bino parce que lelo na njili ndenge ba loba ki matanga na ebité ceux qui pona yo président confirmer biso dans matanga pe et puis corps à Mundweri ko ça disposer na niveau ya Mundweri azali un grand artiste ba grand comédien na biso nyonso mundangandanga azalaki mwana kan Luka tantôt na njili mais aza mwana kan Luka ba famille na bango kuna to bana kan Luka bayaki te ono bopesa biso alelawa non bango ko bayebaki ke na ndenge ya yebani aza muto ba batu nyonso yango to lelaki na fois bah sans souci moi nangaba 150% mais bah nangaba bah yaki te bembe tout ça non tout ça là qui on a stade bah maman iwaso mon kasavu toke on sala ngora nani bah bango nyonso et même ceux toke na ba musicien papa Wemba moi na matonge est-ce que bah sala qui on a matonge wana non nani Marie Misamu moi na masi nini masina oyoka ki bana masi ba lobi non en tout cas ceux qui boy makile ko tanga non kaka biso to kamwe que nani Mundweri akufi d'abord tango ya zobela to mona ki bana njili te bana njili biso commission na biso to sala ki ya 6 personnes disponibles o banimba balobaki que à tout moment ba ko sala disponible ya bangonde to zoko kene ko tambola na ba chaîne soit to ko loba ko contredire liwana ye tango ya liboso ya ki wana et puis ko senga na bato ba ko sambela pona ye et puis aide pe bakoyango nango na association te bakene nango directement na hôpital tozo pesa numéro ya mwasi ya Mundweri na ya Gaou donc vraiment nous sommes bien organisés et tango ti ya ko kufa to moni mutu moko te tango tozo sala ba proposition que toko sala bo epo to ba matanga mingi ba artiste comédien en tout cas tozwaka une très bonne partie na ndenge na biso organisation tango pe tozo bongisa problème moko ezalaki te mais bana njili bayaki ka na proposition na bango que biso tokosalisa kaka contribution na biso tokosalisa kermesse na biso na nani na ya bwens biso oh ça va problème te et puis jour mususu tokutani maintenant to bana mpe ko comptabiliser ndenge ni makambo ekozala lokola to lekaki mingi na ba écran tout ça gouverneur alandaki. Maintenant, il fallait entrer en contact avec Nabiso. Bakutana isobe, mais ça ngapé naza na contribution na ngai na kosa ndenge nini. Ya tout justement pe réunion ezali lelo na komemela bango sango wana ke yope au côté na makambo. À côté na makambo, to sali délégation je crois 10 personnes toke kuna na mwasi Mundweri tata mwasi na bango bandeko na bango. Po nyonso to sali na famille na bango. Moni et toke kuna ba pesi $10,000. Mbala moko to longoli $3,000 to pesi bango malgré biso ba toujours organisé mais puisque ça makambo to pesi bango tongo bato bazo kinoko loba ba et tango maire et circuler bino bozinde mo commission mais baza nde baza comme baza bandoki to baza bandoki alors le festival wana bana njili ba voilà tango maman Olive maintenant yé a pesi 5,000 bango azui 3,000 biso azui 2,000 bongo sikoyo 15,000 euti wapi oyo nani d'abord ndeke na lobby ke ngate muna simba ke puis mbongo wana ngape oya mama Olive wana 2,000 wana esobe muto azwaki et puis bokena ngona financier ngana za kutukuna te donc tu vois que les gens baza gentil ils sont méchants mais ce qui totel bien moi si ya moyo azana kimia parce que libanda non ya lupangu mulili batu bazomona na te et puis ba groupe ba jeune mo batie barrière pour les artistes faut pe sambongo fait mason bokai ko aider pe maman na biso na ko feli mobilité vraiment mais kasi nyonso na pe pousser biso que na ndenge ya niveau na ye to monique toko kitsa été pour moni soki bozana artiste moko bofana kene balabala moko bomona kika normal mais bato ba pa ya tamba ko ya oyo nde batelemi kaka bango nde bazomona al bango na njili tiko bazomona kaka Mundweri net kaka muto oyo bamela bamona ka bamela ka ya bwens na banane tout ça nzoka nde bazobosa na tu vois
yango na biso to décida ki que ezala ndengona donc bat nyoso lobi kutu banani bazo lobanini na nini groupe ba jeune momo wana alors tout juste ngai moko jour na kende ki wana pona ko bima wana bakala ki ngai yo président tozo encadrer yo bongo sikoyo j'étais obligé na bimsa 10 000 pona boa ki la bango. Tu vois, ma mentalité à boyer, c'est grave, c'est regrettable. Et contradiction, Morezali, na kati ya NTPC, yoza président. Avant mon toutou, aleka, aloba quelque chose, na combo ya NTPC, il faut d'abord azwa accord et pas ya président. Tomoni, contradiction, Morezali na bino, à chaque fois, ba réunion au salama. Dernièrement, boto sala réunion à comité. On a assisté 3 fois na festival et puis nanda kuna wazarana mère Yvette à chaque fois na kena kozarana ye hier pe nazaki na ye secrétaire adjoint comme on est d'abord ezarana wapi garçon mon secrétaire adjoint zarana njil wala na oxygène non wana eza sous commission chango président Izaki Mundweri secrétaire il faut azala mon nani quelque chose mongali mais adjoint ezalinde bilolo mavunza. Ba propos même bilolo ba propos na bango étant que banjilois eza bien té bazo bimisa image ya kitoko côté ya artiste na kati ya njili donc pour na bango bazo salir bino mais ce qu'on a aucun moi contradiction on est là pourquoi parce que boza na kati ya association moko s'il y a un problème il faut d'abord bosser la table rase mais au arrivé té il présente l'équipe à lobby que matanga irolelama na njili modéro l'équipe lobby matanga irolelama na fikine na komi na njili balobi ke matanga erolelama na terrain ya Bouddha au juste bato bazo ebate matanga erozala wapi ezo tcha désordre nazo pesa bino parole ya suka po lobby comité mobimba tozaki na réunion na famille na bango lelo lokola boto ye awa toza na réunion ya comité na ba responsable ba groupe toujours pona ko bongisa matanga donc nazo annoncer officiellement que confusion ezala te matanga ezolelama na esplanade ya Fikine kore ko bima lobby vendredi tokoleka nango na place des artistes et puis toke na Fikine place makamoko leka egoleka et puis batu bakomona ndenge toko organiser yango bakoyeba ke non artiste comédien ANTPC baza vraiment très licolo. Donc banjilo ba mon accord ya Mundweri et basango église catholique ya Mundweri ba oze l'accord pour les capene église dans ba mon ngote te nani na lobi na yo ke banjilo baza ba koka est-ce que baza ba koka na njil tamba kene na ville tamba kene kotala ba match ba kene ba concert ba kene na bango facile mais na pona ibembe ba kotala ndeko na bango kora ndeko na bango na Fikini baza la kilo organisation ezali nango avant to kene kokunda tokoleka na njili problème moko ezate mais nyonso na pona ba messe sikoto uti na abbé aumônier oya talaka ba artiste catholique donc ce qui est bembe ou bien makambo abbé Jean-Marie to uti ko zalane sikoyo to uti ko salane programme sikoyo nous sommes bien organisés n'y a que bateau les gens qui nous prennent vraiment na éviter hein parole d'honneur na yo ya suka par rapport non na monde biso toza bato moko pacifique hein to linga ba désordre te toza bato logique mitu et ça la association na biso po kota na kati et puis to garder yo donc il faut za la mutu moko ya loyengete mutu moko biloba loba ya songi ya jalousie te ya mutu moko tête za poser malgré toza bato ba défaut zanga raté mais biso nyonso tozo kende direction moko donc bato na mokili mobimba ba yeba que nous allons organiser matanga moko il y a niveau il y a ndeko na biso Mundweri donc tolinto lakisa na monde mobimba na famille et puis na bana njili que ewe bazako loba wana erreur pourtant bako ya bako se demander mais nzambe limisa biso po toyeba kité eloko nini tuzako sala. Merci beaucoup papa merci na batuto balandi papa Henri de partout au monde place au Bozali bato balingaka ngai Godé Mwamba na Canada bambote belé maman Oni Kali na Emma Kali en tout cas bambote belé de partout place au Bozali Zéoasson le baron na Londres en photocopie Nzambe plein de bonnes choses Serge Maimbi Dokolos le plus beau danseur
ancien empire Bakuba en tout cas na pesi ba mbote belé na France et batutu balingaka biso en tout cas Cour suprême de la presse toza wana contactez-nous en tout cas s'il y a un problème likambo ezali toza wana dispo pour Nabino abonnez-vous massivement vous ne serez pas dessus merci Jerry Kobetox. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis déjà na souka ya Cour suprême de la presse donc en dio entre Papa Ari et Jerry Kobetox. J'espère que vous avez vérité nyonso. Donc merci beaucoup na abonné nyonso ya Congo Check Check TV. Il y a Yemoko Boss Sibumutobo. Merci beaucoup à Eric Arsenal derrière la caméra. Merci beaucoup à tous les abonnés. Partagez vidéo, aimez vidéo. Et puis na Pesimbote, na Chiba Babenda, président fondateur et à base de IDPS, Koko Pangasudi. Et puis na Pesimbote, na Yemoko Francis Thio Mouloubacher. Bye bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Congo Check Check TV. Merci beaucoup.